Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline na esusu ko partager video oyo, ko partager kaka makambo ya molimo ndenge to mesani ko partager makambo ya molimo kolo aza na biso kolo amona biso. Napesi bino mbote bandeko nyonso obolandaka ngai na chaîne oya Deline TV. Bao nyonso bolandaka nga napesi bino mbote, Nzambe amona bino, Nzambe azala na bino, batu nyonso Nzambe amona bino, bana nyonso ya bilembo, Nzambe amona bana na ya bilembo, esika nyonso o bozali. Lelo na eko partager makambo kaka ndenge ezalaka soki mutu alingi akufa. Ndenge Nzambe atalisaka mutu alinga kufa, ndenge pe tobondelaka maloba o tobondelaka esalaka pe na molimo. Vraiment yango nalingi na partager na bandeko nyonso kolo aza na biso tobondela po ete kolo aza na biso na video oyo na bondeli na kombo tata mwana pe ya molimo santo. Nzambe tata na biso na lola mozaiseko pe na se kolo Yesu Masiya papa molimo santo. Tala ngai mwana na o papa na pambolio na komisio na netolio elongo na bandeko nyonso bakolanda video o tolobi oza malamu mingi kumama pona souffre de vie oyo pesi biso kolo to pambolio to komisio to netolio papa na pesio merci lisusu pona ngolu oyo salinga kofanda devant caméra papa pona ko partager makambo oyo talisaki oyo eko zala ete bana na oba yoka pe babaksa 1+4 na bomoi na bango na connaissance na bango. Na sengi papa molimo santo zana nga pesu nga biso ndeko nyonso kolanda video oyo a comprendre nini oyo lobelie na video o papa kumama sanjola malelo lobi pe libea na libela oza Nzambe okotikala Nzambe na telemeli o nyonso eza yo te papa eza mosika na nga na kombo na Yesu pe na nguya na molimo santo papa sala na yo na bondeli bongo na kombo tata mwana pe ya molimo santo wana na lobi amen. Bandeko na ngai bolimbisi ta mosu video ekozala molili mais problème ya te le nécessaire sonde ezala bien. Oza nécessaire sonde ezala bien soki son eza kitoko vraiment ekozala bien makasi. Nzambe azala na biso. Bandeko na ngai o nalingi na loba ke soki Nzambe atalisi mutu ozokufa ubie yo moko loti ndoto omoni lokwa na ndoto na loti na moni ndeti ezoko annonce liwa na bomoi na nga to na bomoi ya ndeko to na bomoi ya mwana to na bomoi ya mutu moko boye ndeko na nga ko negisha yango te bondela. Ata mutu abengi yo ayebisi yo ke na loti ndoto moko kufi bondela. Bondela soko oza na bato oko osenga lisungi pe ya libondeli osengi pe lisungi ba ede ba bondela pe pona opoko kobondela bato ebele eza mieux kolekale yo moko zobunda na likambo na yo vraiment eza pe bongo. Donc faut kosenga lisungi epa ya bato oyo mono ko senga mutu nyonso te oyo mono ko senga lisungi po ete ba ede na mabondeli pe yo moko situ okota mabondeli luka jeune obimisa esprit de mort tindango bisika bikaoki ezalaka bien makasi po soko osali yango te yango omonaka ke mutu pa akufi alesima nde nalotaki mutu boye alotaki po bobondelaki te yango mutu wana akufi. Po soki Nzambe alingi eza volonté Nzambe po mutu wana akufa akorevele bato te ke mutu wana azokufa akorevele penza te loba apesa annonce ke mutu boye azokufa me eza volonté na ngai nga moko nalingi akufa pona boye. Mais soki Nzambe atalisi kaka esprit de mort to bino moka oremake ka esprit de mort ozolota mikwana bato bakufa
ozo fandi na bango esika mo bozo solola en tout cas eza okoki kolota mutu oyo akufa akoki ata mosusu kopesa message moko akoki koya kovisite yo mais koya pe kofanda koloti ma na ndoto ke bofandi na bato oyo oyebi bakufa bozo solola donc wana ezalaka mingi mpe besprit de mort donc eza différent to confondaka yango te ezalaka mpe besprit de mort donc vraiment il faut kobondela kaka kobimisaka esprit de mort so mpe nzambe atalisi nzambe alobi faut kobondela kobimisa esprit de mort nabetela bino période moko nalamukaka na ntongo boye kolamukaka na olamuka nzambe nanga deli nozokufa ngabi nga nazokufa na kamwe ono kufa na nini na kate na oseka ngabi journée mobimba na banda omona kaka donc maloba na ezoyelanga kaka adeli nozokufa alenga sikoyo ole na bondelaki te bandeko na nga nde nasekaki na nga kaka mpo na kamwaki nazobela te epuis nzambe apesi nga bapromese moko ya mikolo na otosola na nzambe apesi nga bilaka moko boye nde nini sikoyo nga nake kokufa antuka namonaki yango ke antuka ekosalama te ole na bondela na bimisa esprit de mort nabimisaki te bandeko na ngai nde apres eyaki kokoma nzambe aye koyebisa nga alobi na nga Deline wana après 3 jours je crois après 3 jours nzambe aye koyebisa nga biyonga nayebisaki yo ke ozokufa olobondela obimisa esprit de mort yo obondeli te tala sikoyo okokufa mpo obimisa esprit de mort te donc nge elobaki bandeko na nga le nzambe alobi yo ozokufa koaccepte kaka te ko nzambe alobi na nga nazokufa nakanga na maboko nazela liwa te kozela liwa te kota mabondeli bimisa esprit de mort nzambe alobi na nga Deline nga nayebisaki ozokufa mais yo oyoki yango mpe oseki na efe kako nga nazoseka te na ndenge oseka mo vo moko elobi na nga ke nazokufa nga nakufeli nini nakate na oseka ezalaki ba 2014 nakatani na koseka ma na oseka nga nazokufa do naokamwa ke naokufela nini naomo eloko ebomanga te bandeko nde eloko nini yaki kosala nzambe abi na nga okokufa me lokola nga naza mabongisami mpo na yo o nakana kosala na nzela na yo esalamaka na nzela na yo yango ngai nzambe na ozongisa yo na bomoi okozonga na bomoi me lokola obimisaki esprit de mort te okufa me lokola oyo nga nakana kosala na nzela no esama na nzela na yo yango wana nde nakozongisa yo na bomoi alobi okokufa nzambe abi na nga okokufa wana periode wana na osala na hôpital moko na Majesté nzambe abi na nga okokufa no hôpital na bino ekoningana le bakoyoka yo kokufa yo kufi na hôpital mpo lokola kaka omonika esika osalaka na rumela wana nasala na hôpital wana bane ebele na hôpital wana nasala kuna donc toyebani donc alobi na nga nzambe alobi na nga okokufa liwa na yo ekozala na hôpital na bino wana na hôpital na bino wana bakozwa yo bakoreanime yo na façon nyonso ozonga na bomoi te bakodeklare yo ke okufi abile bakodeklare yo okufi hôpital wana ekoningana makasi bato bakolela sango no ekopanzana makasi na hôpital wana ekoningana makasi na hôpital wana le yo kokufa mais à l'après bakotia yo na morgue le batia yo na morgue alengai nzambe na kolamusa yo nazongisi yo na bomoi bandeko na nga Seigneur le nzambe alobi na nga bongo bandeko non alobi te ko le babandaka koreanime wana le balingi batia yo na morgue nde nga nzambe na olamuso te abi baotia yo mpema na morgue vraiment na morgue vraiment wana pendo batiaka bato na bamorgue wana to batiroir wana babendaka eza batiroir ondire babendi batie mutu na kati wana ale bakangi na malili wana non bandeko na nga leka nzambe alobi na nga bongo
na telemi na bandi kolela nzambe pardon limbisanga nde na bondela ete na bimisaki esprit de mort te na déclaré ka jeune na nga na ntongo wana na bina bandi na nga ka jeune ka nde nalamuki boye mpona kobimisa molimo akufa kosengama na nzambe nalingi kokota na morgue te papa mpo somo na ngai ya kolamuka no na liwa wana ezalaki ngake alobi mpe ake baotia mpe na morgue adéterminé te combien de heures na osa na morgue combien de jours ako na Angleterre mpo bakunda mutu ekumelaka omwa un mois banda mutu akufa bakundaki te eda ye mutu abeli mpe te akwei briske bongo ekozwa bino mpe ba 2 mois na Angleterre mpo bakunda mutu donc na morgue ona ngai nasala combien de jours bandeko na nga combien de jours mais ngai eleka 7 jours te papa ya révélation mo nzambe apesa nga na opesa bino donc ngai eleka 7 jours te mais ngai nasala ata 24 heures ata kutu 3 heures du temps na morgue bandeko na nga lelo ngai nalamuke ngai ezala ndeni naboyaki yango na binzambe naboyi nalingi yango te papa nalingi nakufa te limbisanga na déclaré jeune prière na sengima na nzambe likolo na bomoi na nga nzambe alimbisanga alongola molimo na kufa ekende bisika bikauki na boyi liwa tatatatata na boyaki liwa bandeko na nga ala pres sikoyo ndenge eyaki koleka lepe leki jour wana na bondela vraiment makasi oyebi kobondela oyo mozo senti ke modèle na bondeli en tout cas te nzamba yoki nga seulement nzamba yoki nga te esika azalaka te ozomona yo mo senti mpe yake na bondela nde ekoleka l'air ekoleka bandeko na ngai eloko nini nayaki komona nafandi boye na ndaku nazalaki na mwana moko azalaka na 4 ans l'air wana mwana ngo azalaka na 4 ans na 2014 mwana nazalaka na 4 ans mwana camarade na nga azalaka na 4 ans tofandi tozalaki ka ngai na ye na kati ya ndako natieli mwana dessin animé na télévision mpo mwana azotala dessin animé nga na sisi kolamba camarade na nga na bengi nga abi ade na oya kozwa mwana nga alobi ok abi na nga pardon lisela nga ye amilila pole nga na koyaka kozwa ye tokene mba moko alala nga abi ok problème te bandeko na nga na bandi kolesa mwana fufu le na bandi kolisa mwana fufu tellement le na olisa mwana azotala na dessin animé lana pe toyeba ete ke ba dessin animé eza mabe na bana azotala na dessin animé nde mbala moko na bi loko ezo distraire ye azolia na manœuvre nakangi télévision mpo mwana lia na ese fo lia na so ole bien nde na kofongola TV loko ozosala manœuvre mpo na kolia kaka biloko eza na monoko na yo donc nakangi TV nakanga TV na mwana na bandolisa mwana bandeko na nga nayoka porte ya ndako efungwami kwa donc mundi aso mutafongoli atie poignet boya afongoli atindiki nayoki bon porte ya chambre porte ya ndako penda principal efungwami ale na senti pe après on dit mutakoti au moins mutu soka akoti ala après akangi pe lisusu porte ndenge na santaki bon bandeko na ngai ndemba moko na kamwe ngabi nani yango akoya porte ya ndako ezaki akokangama na fongola ezaki akokangama vraiment na fongola nayoki esika mutu atie fongola te me nayoki kaka poignet esali boye nde mutu atindiki porte efungwami pe mutu akoti ala après akangi su porte yango mbala moko ngale na yoki on na kamwe toto koswa na papa Didie kala mingi te azalaki na musala ta na miracle akokoma na ndako wana te bona miracle akokoma na esprit mais boya kofongola porte akota eza impossible nde mbala moko na kamwe na mutema na nga na bi nani yango akoti na ndako mamo mwana na ya 4 ans aibengi ngabi mama de someone is coming in mutu moko akoti na ndako nga na bi te mutu akoti te abi oui mutu akoti nani wana eza papa Didie mutu akoti ngabi non papa Didie aza mosala kokota ero te mwana bandi kotuna nga donc nakamwi na mwana ayoki ke mutu akoti mwana 4 ans ayoki ke mutu afongoli porte akoti ekamisaki ngai ndemba monga na bi
akangami ka alobi eza nani mama de eza nani mutakoti papa Didier mutaye ngana bite ezela nake kotala soki nani mutu akoti bandeko na nga na telemi wana mutazate na matine escalier mutazate na beli mutu pe aza na ete nazongia na mwana na kata tunanga nani mutakoti nga bi mutu te abi nanga mama de mutakotaki abi mutakoti akangami nga bi mutakoti te mena mutema na na bi nzambe makambo toyoka pa bato ba mystique bamona na ndaku seke pe na ozomona mystique na ndaku mais lokwa période moko na betela bino o na monaka esprit moko ya zamba azaka kofanda na ndaku na biso esprit ya zamba salaka soki mbimba na kati ya ndaku na biso wana na betela bino ba obolanda nga boyebi ezaka peka période wana dole na moni bonga na bia seke kaka eza be esprit o ekota na bandaku bon problème te lokwa na lekai dana expérience ya esprit o azamba ana na ndenge na bimisaka na ngai ye nga na bi problème ya te na kokutana na ye esprit wana aobima na ndako ka ndenge akoteli aobima epuis laka aobima na moto ndenge esprit wana zamba abimaka na moto makasi aobima na moto bandeko na ngai na fandi na ngai na lisi mwana to na sisi kolisa mwana papa Didier pe auti musala bakolo mwana baye bazwi mwana papa Didier auti musala pe aye lera ye bandeko na nga tofandi na kiti na salon ezalaki ba 20h quelque ba 20h quelque tofandi wana na salon wana notion ya kosambela na ba heure de prière na yeba ina ngango te ke 21 ezala heure de pointe il faut osambelaka minuit heure de pointe il faut osambelaka bandeko na nga na yebaki yango te mindu ezosaki to te na yebi te bon vous en avez kobungisa nde nayebaka notion te ya kosambela na ba heure ya prière ezalaki ba 20h et quelque bandeko na nga tofandi wana papa Didier azolia na mesa na servi ye azolia na mesa nga nafanda na kiti azolia na mesa ka ya sala manger te mesa o ya canapé mesa o ya coffee table coffee table na français na mte so ezani coffee table donc eza ba mesa oyo tozala nango na ndaku na canapé eza po ana na sala manger donc mesa o wana bizomona ote o wana ok donc papa Didier azolia na sevaki ye wana azotala télévision le wana totala ba filme makasi totala ba filme ba YouTube pe vraiment makasi te na mte so ezali YouTube to filme ezali ka filme mo je crois na YouTube pe ka bien filme moko na ba chaîne moko ya Canal Plus ya ba chaîne moko ya na bosa en Angleterre bando benga ba chaîne nini ezaka na ba filme ebele to tsaka mpo biso to za vraiment bata filme mo so mbali so to fandeli ba filme lena to ebika to bondela na biso ka avant to lala na so to lamuki to za ina bizali la bondela tende tilelo Seigneur bandeko na ngai tofanda bandeko mambo somo na mona nini le tofandi ezali ba 21 mois papa na yebaka ezali ba 21 mois papa Didier azolia na wana na servi bloc azolia ngai na zela ngai na fandi na canapé na tomboli makolo na nga na tie makolo na pouf monika ba pouf ezaka na salon na tie makolo na pouf pardon na fandi na kiti na tie makolo likola pouf moko ezalaki wana na tie makolo likola pouf na canapé na otala pe filme totala na filme ti mbala moko na mona filme pe nayebi kutu te pongi ekoyibanga le pongi eyibinga donc nayebi kutu te ni pongi eyibaki ngai nde na moni avant kutu na lala wana na kiti wana nayebisi papa Didier ngabi papa Didier esprit moko ekotaki na ndako yabi esprit koti na ndako ngabi oui abi esprit na ndenge ni esprit ekota na ndako ngabi te
Le na fanda kia na ndao lisa mwana na mona ki esprit moko na moni porte efungwami nga na yoki yango pi mwana wana pe ayoka ki yango mwana kuta kangami na nga kake yonde muto ye me mutu te esprit yango efongola ki porte ekoti ala pre kangi pe porte na senti pe ake muta fongoli porte akoti ala kangi pe porte na sima na ye na isi papa dide modèle wana yabi ya solo nga abi komitungisa mate na yebi nde na osala esprit o ezalaka awo ekotaka na ndako ya baki esali emo mbimba na ndako o ezaki esprit ya zamba nde na kota eka jeune priere na laleli yango na salon azwaka moto o aye pe abimaka o pe ekobima nango ka na yebi nde na osala bandeko na nga soki osenti quelque chose étrange na vie na o na ndako bondela lere wana kozela te ke nazela na nga nanu te le yo senti ka quelque chose ezala air à prière te yo bondela no na lere wana et puis air o ezoya oyo air de pointe o ezoya exemple osenti mabe mo quelque chose ya mabe na ba 11 heures juste kozelisa te bondela lere wana et puis 12 heures ekuto na prière 12 ekuto na prière po besprit mingi ezalaka ekoagir na air de pointe ekoagir peut-être na 12 heures ekoagir na 15 heures ekoagir na 18 heures yo senti quelque chose na ba 16 heures bizarre bondela lere wana obondeli alapres otiki osisino kobondela avant 18 heures ebeta ekuta ope na prière po lere esprit ene ekosala likambo ezala yo ekutaki yo na prière bandeko na nga naye komona eloko nini nayaki komona le na sololi na ye nabike nakobimisa na ngai yango kaka ye mpe ayebisaki nde nga mpe te azali mpe na présence de esprit alobake tobondela mpo nango rien abondene mpo na biloko akolia apamboli nzambe ndenge awutaki mosala azongi ale na ye azolia na ye nga nalali na nga kaka na kiti wana mbala mona comprendre na nga te ndenge ni air ni pongi ezwaki nga nayebi na nga te bandeko na nga namoni mbala moko esprit oyo nga nayokaki oyo nasantaki ekotaki na ndako namoni mbala moko elili ya mwindu ya molai elili ka ya pamba bomo ndeti nga nde na elili boyebika elili ya mwindu donc mutu ozomona forme ya mutu mais aza na ye kaka elili ya pamba aza kaka mwindu donc elili kaka eza te ko alati sutana ya mwindu nde satana amonake mingi bongo te aza ne kaka forme ya mutu me elili ekoti lere akoti azali vraiment molai le elili wana ekoti mbala moni na be papa le na moni na senti elili wana ekoti ezokota na porte ya salon le ezokota mbala moni na loba papa Didier tala na moni elili moko awa oyo ekotaki na ndako mbala moko moyena lobeya te na senti munoko nange ekomi paralysé munoko nange ekomi beton pende kangami moyena loba eza te ndeko na nga soki obandi komona deya makambo eza ya molimo obandi komona ngo okoma paralysé la majorité okoma paralysé mwa nzoto no ya bomoto esala susu eza te mpo si okomi deya na molimo nakomaki paralysé mwa naloba ata na papa dike te papa dide bondela tala elili ekoti eza te ye pafandi na ye na ngongana nayebi te so abandaki kaka kolia to abandaki kaka kotala filme nayebaki te elili wana ekoti nga nafandi nde nafandi awa papa dida afandi liboso na nga na gauche na nga boye porte mpe na gauche na nga awa elili wana ekoti mpe kaka na porte na gauche na nga ye etelemi wana ebaluki sikoyo kote na nga donc atelemi mbala moko abaluki sikoyo kote nga nazalaki na mopanzi sikoyo donc abaluki sikoyo boye apesi papa Didier mopanzi na ye ya gauche na ye boye atali sikoyo nga na esika nazalaki nazolinga na ganga moye na ganga eza te nazolinga na telema moye na telema eza te bandeko na nga ndi mbala moko namoni elili yango ezwi mbamo maboko ne atie boye atie mbamo maboko ne mibale boye leka azwi maboko ne atie boye mbala mo namoni ame nange bandi kobima na nzoto na nga bandeko na nga
am na ngai ebandi kobima na nzoto ebandi kobima ezobima sikoyo nga sikoyo esika nazalaki nazobi nzambe na nga papa Didi ayebi na ye teke nga nazokende papa Didi ayebi teke bayi kozwa nga papa Didi ayebi te am na ngai ezobima na nzoto na nga nazokende papa Didi ayebi te olia bondela mpo na nga ye ayebi na ye te naolobaka abongo mbamo am na nga ebimi nazomona am na nga ezobima ezokenda maboko elili wana ndenga atandaki maboko boye nde am na nga ezobima bandeko na nga le am na nga enge koma na maboko ya elili wana namoni nzoto na nga esali ema ebendi am wana pu lere ezozonga na nzoto na nga nzoto oka na sali nini na bongo na santi nga mo esika na alaki ma lere nzoto na nga esali lokwa ema am se bimaki nango ezokende malembe am wana nomo apeke am na nga ezokende lere nge komaka na maboko ya elili wana mbala moko namoni nzoto na nga esali ema ebendi yango lere ebendi yango mbala moko ezongi na nzoto na nga ekoti mbala moko na santi mangamo na santi esika nalaki nasali bongo na meki kosala mpe nalamuka moyeka te paralyse mbala moko elili wana etie boye akiti maboko ale azongisi lisusu maboko boye am na nga ebimisu pour la deuxième fois ebimi ezokende lere nge komaka na maboko ya elili wana mbala moko namoni susu nzoto na nga ekomi su ema ebenda oyebi ema so eloko eza ema so ozotia eloko pembeni na ndenge ekangaka nde esalaka ozomona omoni oyo eza nini ya telefone eza na ema na kati oyo eza na nini na telefone eza na ema na kati nasi boyebi biloko pochette ya telefone eza na ema sikoyo tozwa ndeti oyo ebende eza toluka ebende oyo ebende bomoni ndenge eza boye bino moye bosantir yango eza te me ngam na osantir nasi bozokomprendre mambo na olakisa bino eza lokola omoni ndenge oyo ezali eza ema oyo eza kadena eza ebende moni le nazotia boye lere ezopusa na pembeni voilà nasi bomona yango botala bomoni nde oyo ezoya eza boye tala na ekomi te tande ezosala tala ezokende tala bozomona eza lokola force moko ezobenda force moko oyo eza na ema oyo yango moto ezosala ezokende vers kadena oyo nasi bino bocomprendre non te me nga na maboko na osentir ndenge ezokende kokanga kadena bomonde ekangi kadena sikoyo soki naobenda kadena le nazobenda bo naosentir quelque chose na katikati wana quelque chose wana eza lokola puissance moko boye moto ezobenda sikoyo c'est ça oyo nasantaki puissance moko ezosala kati na nga lokwa ema oyo ezobenda donc eza lokwa na ezoreklame ame nzoto nange ezoreklame ame nango ezokende eza lokwa oyo ema oyo ezoreklame ema oyo oyo ezoreklame ema bobenga yango nini nasi ema kaka ok ema oyo ezoreklame ebende oyo omonde azosala azobenda ye puissance mo ezobima na oyo ezosala ke ebenda ye azonga lere ata nazobenda yango boye nazosentir lokola ezosala lokwa mo elastique moko boye voilà ezosala lokwa mo elastique moko boye ezosala bongo donc lere sikoyo ame nange eke na maboko ya mutu wana nde na sentir esali lokola ema wana ebendi yango ebendi ame nanga bandeko nanga deuxième fois lere ezongi mpe esali mpenza esali bongo mbala mone nasala nalamuka rien paralysé kaka namoni pour la troisième fois namoni esprit wana elili wana etie lisusu maboko nango boye etandi lisusu maboko donc wana soki kaka ame nange ezongi omona atie boye donc asiliki aregrete disons alaprès atie lisusu boye lero atie lisusu boye namoni su ame nanga pour la troisième fois
ezobima su na nzoto na nge ezokende so ezokende faut voir modèle na o regrette et puis nayebi te lo ni na comprendre que on eza âme nanga nayebi te pourquoi na comprendre que eza âme nanga ezokende na maboko ya moto wana âme wana ezokende lere nge koma su na maboko ya moto wana pour la 3e fois na mona mbala moko esprit nzoto na nga esali kaka lokola ema ebendi susu âme na nga ebendi yango lisusu eza lokola ebendi yango mbala moko ekoti su na nzoto na nga pa nasali su bongo le nasali bongo mbamuna mona esprit wana ebeti makolo ta ebeti makolo esiliki ebaluki ebandi mbangu akotaki afongolaki porte lere ayaki afongolaki porte akoti nasantaki yango mais lere abimi azalaki na ntango fongola porte te abima vitesi ko papa nazomona ndenge azokima nayebi te koma na banda omona ndenge azokimela akima mbangu akenda donc aregrete non tata abeti makolo 3 fois ezongai na nzoto na nga ebimai 3 fois ezongi 3e fois nde akimi lere akimi bandeko na nga soki oso oyebi expérience ya âme na okobima na nzoto na yo soki oso oyebi yango koloba mama Deline apesi yo raison âme na yo soki ebimi na nzoto na yo ezongi eza te ke oyo tolobake molimo ebimi nde na eloba na bino na pumbwe na bimi na nzoto na nga wana ti na zongi eya différent âme oyo na olobela eza ya liwa elili wana eza ange de la mort ayaki kozwa âme na nga moto mpo akufa na dernier jour na ye wana bazwaka molimo na ye bazwaka âme na ye nayebi te soki leka mpo âme wana le ezobima na nzoto ndeko na nga oyo nazotika wana nazotika lebembe eza te ke âme oyo tobimaka na biso na esprit obimi okei okesa mission moko ala po ozongi eza yango te eza âme oyo mpenza esalaka biso totouche oyo tosalaka nyonso nde nayebisaki bino nayebi te ndenge nalobaki wana video wana ke esprit ezalaka na 3 etoza na 3 esprit mutu moko na nzoto moko oza na esprit misatu ba âme misatu na nzoto moko nyonso wana ezosala 7 corps 7 ozomona donc toza na corps oyo eza nzoto na biso toza na esprit ezalaka moko esprit ezalaka misatu âme mpe ezalaka misatu nayebi te sosi boyoka yango ngasi nayoka yango epuis na comprendre yango mpe ke eza vraiment bongo ozomona bandeko na ngai le âme na ngai ezongi soki âme na yo ebimi na nzoto na yo lere ezongaka okosimba ata eloko okosimba ngo te ata portable apamba okosimba ngo te ozoyoka mpenza olembi kolemba oyo ya kati wana oyoka mpenza olembi obukani lokola motu batuti na liboka mpona ka âme na yo ebimaki ezongaki oyoka vide moko kati na yo awa na poitrine na yo na katikati ya boye oyoka vide oyoka ngo ya kolemba expérience wana nazwa ngo 3 ou 4 fois ya âme kobima na nzoto na nga wana ezalaki expérience ya liboso je crois 3 fois so nabosani te so 4 fois ekoya na oyebisa bino un jour expérience wana nazwa yango bandeko na nga wana ezalaki première fois namoni nabukani na ndenge moke te nalembi oyoka kolembwa makasi wana le nafongoli misu natala air le nafongoli misu natala air tokomi le ya nini 3 heures tokomi 3 heures du matin bandeko na ngai le nafandai na kiti wana nayebi ke tozalaki ba 21 moins nazotanga bimontre oyo problème ni na montre papa Didier habite air penda yango wana nga nabi tokomi 3 heures
3 ezali na to comme leni pardon zela te ba 1h moins ba 1h moins oui ba 1h moins ba 1h moins donc minuit et quelques donc scène wana esalinga 3h du temps sans que oyo nga na oyebisa bino nde kana bete bino lisolo boye ndenge esalaki ndenge ebimi ndenge ezongi soki namoni yango ekoki korumela peut-être 10 minutes apamba mais ezwi 3h du temps donc esui wana naye kocomprendre ke eyaki kobanda mission nango na 21h na 21h wana abanda 21h abandi kozwa ame na nga ti minuit nde akosa ya 3e fois wana eyaki nde kokoka te je crois soki nabosani te ezalaki après minuit mais ezalaki vraiment heure moko jamais tokokoma l'air wana tolala te biso batokendaka misala na ntongo biso batokendaka misala na ntongo jamais tokokaki kokoma ti l'air wana non tolali te nde nalamuki nayebisi papa didenga abi ndini tokomi l'air oyo boye abi oui montre eza nango na air normal ngabi mais biso mutoki na msala na ntongo mpona nini olamusi ngai te wana zulu bango ya kolemba moko bandeko na nga dozomona kuna osetunaka mpo ani olamusi ngai te abi te namonaki olali no vraiment makasi nga mpe filme moko ezalaki wana esilaki apres filme mosusu ebandi susu en trois filme oyo ezalaki kitoko na bayika te tika na continue ntina suka nayaki okomprendre ke eza nango kaka esprit na lokola ezana déjà eneutralize papa dide ke alamusa ngai te akokai mpe kozwa ide kutu te ke alamusa ngai ozomona akokai kukozala na ide te ke alamusa ngai nayebisi ekanga na bibondela mpo na ngai makambo namoni nakoyebiso yango olobi naza na souffre te naza na makasi te ya koyebiso mambo namoni kande nalali ye na kitya nameka kotelema boye ya kolemba bandeko na ngai ya kolemba so nayebisi bino ya kolemba olemba nayebisi esimba nga mema nga na likolo na bachambre lokwa bachambre ezali likolo boyebika bandaka Angleterre nde ezalaka nayebisi esimba ngai mema ngai simba ngai omatanga na chambre na okomata escalier te papa di asimbi nga tobandi komata malembe 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 tina chambre na bwakamika na mbetu kaka nde nalataki na change elamba moko te nalala na mbetu pongi moko nayebisi ka bondela mpo na nga mpo namoni nakoyebiso nsima nde bandeko na nga nayi kolamuka kaka le réveil ya ntongo esonaki bandeko na nga tobondelaka soki nzambe alakisi esprit de mort obondelaka molokwa soki nabondelaka na nga mpo na kobimisa esprit de mort wana ange de la mort alinga oya te ange de la mort alinga koya kozwa esprit na ngai te ame na nga donc jour wana nde na ngai nakufa donc soki nzoto na ngai ekoma ekokoma ema ezobenda esprit wana ezozonga mpo après programmation na bango bayebaki ke si balobomi ngai ange de la mort akoya kozwa ngai dati boye na air boye yango wana eyaki kosala ke ngai le nga na lamuki le ame na nga bazobenda yango mpo ekende nzoto na ngai banda osala ema mpo na nini mpo na bondelaki le nzambe adeklaraki nde nzambe alobaki ke okokufa mpo obimisi liwa te okufa lokwa nde nabondelaki yango wana omoni ke le ange de la mort aye kozwa nga nzoto na ngai ezokoma ema ezobenda yango donc eza puissance ya prière na jeune prière oyo nasalaki na journée wana oyo nzambe alobaki na ngai na okelamuka na morgue ozomona puissance ya prière nde yango wana esalaki ngai ke nasala nini nabika nzoto na nga ekoma ema ezongaka ebenda ame na nga mpo ezonga mpo na nini puissance ya prière oyo nasalaki jour wana yango wana nde esalaki ke nasala bongo nakufa te jour yango ezalaka nayebaka te exactement so ezalaka le même jour ezalaka le même jour te je crois nayebi te so ezalaki le même jour ou bien avant jour moko
ou bien avant 2 jours na musala wana kaka si na bimisi déjà esprit de mort na bondeli na bimisi esprit de mort o nzamba lobaki na bandeko na kenda musala avant ange de la mort akozwa âme nanga na kenda na musala na sisi na betango déjà na kenda na musala nazokabola ba petit déjeuner na tongo nde ezalaka kaka na hôpital na tongo wana nasali nanga petit déjeuner nanga bien na memi machine nanga to bande komema kuna machine moko monene botie biloko nyonso na kati ozomema ngo ozotambola nango na bapavion wana mpona kopesa bato maladi bazwani na mema machine wana bandeko na ngai nayoka motema na ngai ezokangama motema ezokangama koko moko naoservir kafe abi nanga kafe na tele kafe azo komplike nga wana naosimbaka motema kimia na kombo na Yesu kimia na kombo na Yesu kimia naosanti mpe nazokweya naosanti mpe ake naye nakweya nga binzambe nanga kotika nga te nakweya kotika te mosiko na pense na ngai ezoloba na nga ke awa pavion na nde kosa eza bato ya crise cardiaque oyo basala ba AVC ba crise cardiaque na nde nasalaki mokolo yango place wana mbamongamo na kati na ngai nazoba heureusement kutu naza awa na pavion oyo basala nino batala mitema do ba crise cardiaque donc ngeloba ke donc so mutu apike crise bayaka na ye kuna crise cardiaque bien AVC bayaka na ye kuna po ba réanimer ye do basala ba réanimation place wana siko nga mona bi le na oyoka motema ezobloke na osimba motema kimia na kombo na Yesu kimia na kombo na santi siko on dirait eloko mo ezoloba na nga ke na mitika na nga na kweya na nga esa nango eloko te po bamete bazali mpo ezalaki mpe penda ba 8 heures wana bamete bazokota deja mwa ndambo bamete bazali baosala intervention mpo bareanime nga mais mbala moko nayaki kokanisa makambo nzambe alobi na nga okokufa okelamuka na morgue okokufa donc problème sikoyo ezalaki donc na ngai nakweya kaka na hôpital wana donc na ngai nakweya jour wana na hôpital wana asi bocomprendre mpo na okata sikoyo mpo na ngai ekoki na sama mosusu donc na ngai nakweya jour wana na hôpital wana na ngai nakota mbamo na koma na hôpital wana na ngai sa peut-être 3 jours na koma bange basala effort mpo nzambe moko alobai na ngai abi bamédecin bakobunda mpo na yo mpo constant na sa na hôpital wana ngai azalaki ata na rendez-vous na hôpital wana na olata uniforme na ngai mosala nake na bakoyamba bie mpo bayebi ke bango baomona ke osala na hôpital donc ebanda ozala eloko moko ya bien donc yango nzambe abaki na ngai ke na hôpital na bino wana bamédecin bakobunda mpo okufa te me kozala rien okufa mais le baotionde na morgue okuna esika okelamuka donc nde nayaki kocomprendre 2 ou 3 jours avant namona ange de la mort akozwa esprit na ngai na ndako akozwa âme na ngai na ndako déjà na hôpital na ngai na piqué crise wana déjà nzambe epargnaki ngai na crise wana oyo ngai na ngai nasala crise cardiaque donc mission na bango ezalaki na ngai nakufa na crise cardiaque mpo bayebi ke soki babi bapesanga bamaladi moko tokobondela ata mosusu ekolongwa baesprit de mort nzambe bato bakobondela nzambe elongola esprit de mort pa mama Deline boyeboye nakoki kobika nde yango siko baplanifiaki siko eloko moko abongo erataka jour yango nga pavion na nasalaka kuna te nga na bandaki kosala kuna te ndo sa place mosusu jour yango naye boye baotindanga nake kosala kuna nga bi mutu kuna aza te kuna eza très nécessaire par rapport ya place osalaka po kuna bato baza na ta mosusu loboko ne kosimba te esenga fo koservi ye petit déjeuner osalela ye banini nyonso par rapport place oyo na ndo osala na ndo obimisa na baomo ta mosusu bazosala naoka kutu kandaka me ngabi te nakendeka nzoki ezalaki plein ya monguna mpo le na kokanisa eloko wana heureusement naza bareanimaka mitema bato nde ekosala nga eloko te ozomona donc nzambe déjà aépargnaki nga nango mpo na ngai nakota peut-être na koma pendant 2 jours ale ange de la mort ngai koya kozwa siko âme na nga kuna na kati ya koma wana angaki siko koya kozwa âme na nga kuna mais esimbaki te wana deja eshuaki mais lokola deja programmaki jour wana nakufa yango wana omoni ke ange de la mort ayaki place oyo nga nazali place oyo ozali ndeko na nga yango ange de la mort akoya kozwa âme na yo place wana mokoyo kokufa
donc soki âme na ose bimi na nzoto na obongo mo bouger sous ses ate mo sa likambo ya te donc pona ngenge ezalaka ke papa disait nga omona kake na kufi mbala moko wana donc eza lokwa mutu so azobela lere azobela mais mukolo oyo ya kokufa eza mukolo oyo ange de la mort akoya kozwa âme na ye oyo yokake mutema mpe etiki kobeta makambo nyonso etiki nango nzoto mpe makila etiki kotambola âme na yo si ebimi deja ekei mpona yo nzoto na yo esili otikali kasi ko na nzoto ya molimo otikali kasi ko na nzoto ya molimo voilà donc elo na ngai na partage na bandeko nyonso toyeba soki nzambe alobi na yo bondela ozokufa akoloba ka ozokufa to mutu bo azokufa yo koloba te ke nzambe alobi ozokufa nde eza bongo prépare toi po ozokende boyeboye te bondela bimisa esprit de mort kati na ye oloti mwana akufi kolelalela te bondela nde bimisa esprit de mort ozomona en tout cas nzambe azala na moko na moko nzambe azala na biso toza na mokili oyo tolekalekaka na baesprit de mort eza likambo kozala panike te so mutu abengi ayebi soki olingo kuna na loti ndo tozokufa kozala panike te nga naza na baexperience nango ya bato ya kokufa ya koloba na nga ke nzambe atalisi eke nazokufa nga moko kutu nanu namona yango ebele baesprit de mort nga modo na santa yango mpenza ke esprit de mort ezali donc nzambe amona moko na moko kimia na Yesu Masiya ezala na bino na partage video ona bandeko nyonso bolanda yango bozwa mayele nzambe aza na biso atokomi na suka ange de la mort ayaki po azwa molimo na nga me lokola na bondelaki na déclaraki jeune epuis soki oyoki likambo moko osanti oyo ozomona esprit de mort kota mabondeli eza so mabondeli normal oyo tosalaka te il faut kota mabondeli donc gene na yo mpenza obi journal oyo na kolia te kobanda ntongo ti 18h elobi mpe na kolia te banda ntongo ti 18h nabimisa esprit de mort na bomoi na nga na bomoi ya ndeko na nga na bomoi ya mwana na nga nabimisa esprit de mort bandeko na nga sala bongo ebima nango ekei nango nzambe akosepela na yo ozomona nzambe akosepela na yo mpo soki nzambe alakisi ozokufa eza po alingi te okufa nga baexperience nazomona bato oyo nga nayebi bakufa oyo mpenzaki nzambe fa ayebisangaki azokufa nzambe alobi te ezalaka mpo nzambe aye moko apermettre na ye kimia na Yesu Masiya ezala na moko na moko amen mikolo toolobela makambo ya boye nzambe amona bino merci.